Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zumelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Maman Olive Kabila na responsabilité monene na chaîne ya www.zumelmail.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zumelmail totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayibomisana kolanda radio Zumelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomisana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino ndenge nini Maman Olive Lembe simplicité na ye azalaka na yango mpe ndenge nini azali na communion na peuple. Bandeko babolingo likambo wana bato mingi balukela yango solution pe bazwa réponse na yango te. Bandeko babolingo jusqu'à présent bato mingi bazali kokamwa pe bazali ko ndima teke une première dame ya RDC akoki kozala na simplicité ya boye. Bandeko oyo zali koyoka ndenge balobaka ete mokonzi ya mboka amikomisi mowumbu po ete bapepe na ye batombwama. Bandeko babolingo tomonaka yango bamikolo eleki ndenge nini bozalaka komona ete première dame azali moto oyo baaprochaka ye pamba te. Tomonaka ndenge baenseignaka biso ete soki première dame akomi na esika oyo ye azali kolinga koya ata na cité bino nyonso tu a distance 100 mètres moto akopusa na pembeni te. Me tozali komona ndenge nini Maman Olive Lembe azali koaproche pepe na ye, azali kotala pe lolenge ya moto te oyo nyonso tu abengami mwana ya Congo azali koaproche bango pe azali kolakisa bango esengo na ye oyo azali na yango mpona peuple. Bandeko vraiment Maman Olive Lembe nzambe apambola yo pe abakisela yo lisusu mingi koleka. Bandeko babolingo lelo oyo soki ngai Mama Rosaline azali kotombola mongongo mpona koloba mpona Maman Olive Lembe, bato mosusu bazali koloba ete po ete ozali korompi. Ndeko ezali likambo ya corruption te. Ata pe bino bato ya deuxième république soki bosalaki bamakambo ndenge Maman Olive Lembe aza kosala lelo, bandeko tolingaki totombola pe mongongo koloba mpona bino. Me ba occasion oyo lelo Maman Olive Lembe azali kosaisir bino borataki yango. Yango nde eloko etindi ete boperdre nyonso, botikala 0-0 maboko pamba o ndenge balobaka ete okozonga maboko pamba. Bandeko nayebi ete bakonzi mosusu ya ntango ya ex-Zaire oyo bazali na poto ntango bamonaka babiloko ya boye bango moko na se ya motema balobaka ete ndenge nini tosezisaki occasion oyo te. Po ete soki bosezisaki occasion oyo bandeko elingaki ezala malamu ntango mosusu mpe bakadogo balingaki bakota na Congo te. Me lokola boneglijaki pepe bozwi pepe baumbu na bino bonyokoli peple
bomoni mokolo oyo bakadogo bayaki pepe pe asundoli bino nde place bayaka koyeba valeur ya peuple tango eyindaka. Me boyeba yango ete Maman Olive Lembe azali ya Nzambe. Maman Olive Lembe azali première dame oyo ayebi valeur ya peuple. Yango ete esika oyo ye azali komikitisa epai ya peuple Nzambe akotombola ye. Bandeko babolingo na banzi ete tango mosusu bato mosusu bakoloba ete Mama Rosalie azali kosala ba commentaire banini. Bandeko botala makambo oyo Maman Olive Lembe asalaki epai ya bana ya Yakoma kuna na Équateur. Bandeko oyo ata première dame moko te atikala kosala yango. Ata bato ya Équateur oyo bazalaka na bokonzi ya deuxième république bapesaka bapeuple wana importance ya boye te. Tala ndenge bazali na esengo, bazali kosepela. Bandeko nazali kokosa bino te, nazali koloba yango Maman Olive Lembe apambwami na ndenge ya kosakana te pe bokonzi na bango Nzambe nde moto asimbi yango. Oyo nyonso tu bato bazali kosala makelele na poto bazali kosala makelele kaka pamba. Me ndenge tolobi ete Maman Olive Lembe na Joseph Kabila en tout cas bokonzi na bango Nzambe asimbi bango. Ndeko soki yo olingi renverser bokonzi na bango bunda nanu na Nzambe liboso. Soki yo bundisi Nzambe olongi Nzambe nde Nzambe akopermettre yo po ete yo osala bamakambo oyo ezali motema na yo ezali na yango posa. Bandeko Maman Olive Lembe aza komikitisa na niveau moko ata ngai moko Mama Rosalie esika nazali ezolekela ngai nazondima te. Bandeko nakoyebisa bino ya solo na mokili oyo soko oyebi komikitisa, soko oyebi kozwa babola kopesa bango place ya likolo, yo mozwi omikitisi Nzambe ya kotombola yo. Ndenge moko lelo Maman Olive Lembe tozali komona bandeko pe azali première dame ya liboso na Congo oyo ngai moko na yoka moto mosusu ayebisanga te bandeko na television na lingala facile na yoki ndenge nini Maman Olive Lembe azali koloba ete ya uta na ndenge ete atekisa meme madesu tala kaka amikitisi. Oyebi ke biso na Congo ezalaka ete soki moto azwi mwa mbongo akomi kolinga te bato balobela le passé na ye, akomi kaka bato bamona ete ondire ntango abotamaka azalaka kaka mokonzi. Me Maman Olive Lembe alobaka meme le passé na ye abombaka te. Bandeko mama ngai nazali kosengela ye Nzambe apambola ye tuku sambo na sambo, Nzambe abakisela ye ya mingi, Nzambe apesa bango ya mingi oyo ezalata oyo basengaki te, Nzambe abakisela bango. Bandeko azali pe simple Maman Olive Lembe ndenge tozali komona na ntango ya deuxième république première dame ifalata kaka kitoko bandenge ya nini po ete kotambola na ye mpe na ndenge ya respect. Mais Maman Olive Lembe aza na teni na ye alataka ya bubu teni de combat, azali kokende sika na peuple bazali ko affronter peuple, kosolola na peuple, kosimba ba peuple. Makambo wana totikala komona yango te, totikala komona yango te. Bandeko tolanda na babilili ebongo sima tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Na sengi kuna na régie batiela biso ba image ya Maman Olive Lembe s'il vous plaît.